Donc fati bato mokonzi ba fongola ba route secondaire ba route mike pour que ba chauffeur pas en facilité à dévier ba nzela mususu ozomona mama donc ba meka pe ko réduire ata prix ya carburant et kitamwa muke biso pe mona ke to kolembisa carburant. D'abord ba congolais photo yebaki likambo ya carburant eza ba mindele. Vous comprenez? Mundele mukolo moko te akoko linga africain a évolué. D'abord biso na RDC abatebele ba éviter que premier usine à raffinerie ezande pa na biso awa. Sozir, tebanda benga o Sozir na epoka Mobutu eza na Mwanda. Ezate ke za na mpane eza bien. Mais ba mindele basala kaka keno et sala lisusu te potozo moato dépendre na ba usine na bango. Et pourtant chaque jour bazoko extrait pétrole na essence wana niveau Mwanda. Mais bango tamba kena okuno bazo ya po ya kotekela biso cher. Mais eloko ka biso to kosenga. Komata carburant wana kuna toka mango te parce que eza makambo ezoya. Eza partout dans le monde mais biso toza nango. Gouvernement na biso asa la violence d'une manière ou d'une autre de façon que usine na biso ya Mwanda wana ba relancer yango eza na wana panique ozoma eza na wana panique ba relancer yango e banda soko fonctionner comme ça biso moko to bana osala essence na biso ngana kolo baboye batale ya biso ka likambo ya carburant parce que carburant to bandaka na ba 800 francs ba 1200 mais lelo carburant comme 1 litre ba 3000 yango to comme somba pe pa bandeko na biso ba Kadhafi 1 litre comme na 4000 francs to mona carburant ngo to bénéficier na ngote eza pe ba bilo a pays na biso te ezo wuta ko wuta ezo ya ce que zo ya nyoko la biso na pays pourquoi et nyoko la biso na pays pourquoi et lo ba étranger to ça le o biso mokoti pour to développer mingi na oloba na fati beto to oui azo ça ne bien ba mai to moni ba nzela to mona mais sur le peuple pour vivre esenga nini pour peuple à la l'aise esenga nini. Bon pour na bakonzi baza ba papa na biso mais c'est comme si toloba pour na bakonzi tolemba o nyonso bino botambola ba journaliste bozomona passe na ba moi bokisa ba reportage pour bango bayoka mais c'est comme si bango bayoka ate. C'est comme si bango bayoka te toza su na conseil au pesa bango te to tikila conseil na bango nyonso yemo nzamba sunga bango po biso si tolemba na biso c'est moko baloba ke bitumba banzo kumatisi muteyoka kapasi ozoyoka parce que so totali ba ministre nyonso tuna ba généraux mutasomba ka carburant zalaka te bango nyonso tu bazwa carburant ya ufele yango moni baloba ke bitumba banzo kumatisi muteyoka kapasi sali pasi nyonso tu eza pona biso population eza na ministre moko te azo sentir pasi wana eza na ministre moko te azo sentir pasi wana o ezoleka pona makambo ya carburant parce que tous les ministres bapesaka e carburant ufele général nyonso tu azala carburant ufele député nyonso tu ufele donc pasi ya carburant komata eza pasi na biso petit peuple nde tozo souffrir donc bakonzi wana nyonso bango batalaka intérêt ya population te batalaka intérêt na bango mukolo bakozwa te ya ko raisonner pour intérêt ya population ne mukolo Kongo ekotombo mwa mais lokola nano bazwi te ya kotala intérêt na biso te eza pasi po Kongo imata eza ka bango nde bamwataka il faut bakonzi parce que il faut batala tozalaki wapi pe tokomi wapi pe tokozala lisu wapi parce que un peuple a souffert bino bakonzi to voter bino ndeni mboka ngo etamola bien ndeni carburant le colo carburant et le colo carburant maman ça dit 10 litres et comme na 35 000 francs 10 litres de carburant 35 000 francs transport est vraiment cher. Bon à propos ya carburant ezo pesa biso vraiment passe parce que biso de ça la moi msala maboko ba business na biso privé lokola to ça la carburant to ça ezo la prix fixé OK na ba pompe le lo ba 3000 lobi oye c'est comme si d'autres ba prix ezo matana ba air to yebite eza complice ya gouvernement yemoko bien ndengeni okoya boye carburant 3200 okoya boye carburant 3500 okoya boye carburant 3700 ezo matalo kwa nde transport et mata prix fixe ezala raté. Bana poto bana Paris bana mokili mobimba tala restaurant oye yali biso bilubi ya kitoko yengoyo
restaurant chez Franck Poutou FM et libiso cuisine africaine o ezali na ba spécialiste ba yebi kaka kolamba biloko o etali ba africain yo moto lingaka mbika matembele ntaba mbisi ya kokauka nzombo ngulu madesu yebake awa okokata musapi po balamba kango kitoko okanise suki bongo awa na restaurant chez Franck Poutou FM ba bongiseli bino chaque week-end ekobanda koyinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki oza kolia oza kobina oza kosepela na niveau ya mukiete po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pour Nabino Bato Boza Koluka, et Sika ko organiser anniversaire, mariage, réunion de conférence, Yebake Awa na restaurant, chez Franck Poutou FM, Bazaline espace, Ezalina capacité, plus de 150 personnes, Oyo, Okozala Mubimba, Soko organiser, ba manifestation na yo Awa, et Kozala Kitoko, na niveau ya 2 fois T. Na restaurant, chez Franck Poutou FM, Bazali Kosala tous les jours, à partir il y a 10h Ngingo, si na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7, na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango, Ezwami, na 68, rue Émilie Zola, 95 870 Benzone. Bonne réservation. Okoko benga na numéro ya téléphone Oyo. Plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. L'homme du pétage. Et puis, on a son animé, c'est que l'on a FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Oh, passez ni à comme ils ont 075 quasi France, c'était. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928. Bonjour, bonsoir na balandi nyonso to ya Image Pro. Na bino bat bolandanga na 20h bolandanga na tongo. Audrey Kande azara toujours wana na bino pona kolobela bino makambo ya bien. Kande na bisara bino bo s'abonner massivement na Image Pro. On est là, on est toujours ensemble. Lelo tozaki juste na maloba pona ba chauffeur. Lelo toki ta sur le terrain pona ba makambo ya carburant, bande transport réserve matane, population RDC zotambola. Ndenge Congo zo souffrir na makambo ya transport. Ba maman ba olela, ba papa ba olela. Sans côté ba chauffeur. Vraiment de bozo ka bokolanda mutu na mutu akopesa opinion na ye. Bokolanda mutu na mutu akopesa oeze ya ye maloba na ye. Donc kabira vraiment ezopesa passe na ba chauffeur. Biso to kanzi kutu ba chauffeur nde ba sa mamunanko. Tebaka ke ba chauffeur nde ba bala koso ba ko maitaka bambo pa ke ba chauffeur angana ba innocent. Ba chauffeur baza ba innocent. Carburant ezo mata na numéro 1. Est-ce que bon ba sombela ba carburant? Carburant ezo mata lelo comme na prix olobe comme na prix olobe. Donc on a ba chauffeur belé ba kambise belé msusu baza so ba ke ba sombi carburant ba ye côté ke la bango na ba primo alikolo babi na biso lobi kuna zaki na ba 2000 kuna zaki na ba 7000 lelo comme so ki na ba 3000 so ki 500 lobi kuna bazo plonger déjà na ba 5000 francs. Normalement ba chauffeur ba to na problème te problème eza mingi na place bazo sombela ba carburant bato pe bazo teka na banzela pe baza na problème te po bango pe ba ke ba sombi na bango ba ekotekela ba chauffeur na ba prix bango ba sombela c'est impossible batekela ba chauffeur na ba prix moko ya se ba lukaka ba matisa pour ba bénéficier ba mbongo na ba wana eza ba réponse na bango pour ba bénéficier ba mbongo ba bazo sombela donc ba konza mboka vraiment elo no senga mingi pour na carburant
bosunga peuple congolais bosunga bachauffeur na biso ya Congo po moyeba mama na biso babimaka baki kosomba babiloko eza te pourquoi babima na idée ya transport ya 1000 francs yo bima ba transport komi 2000 mama zo bima zo moto 5 moto komi 1000 francs donc bo aider bango vraiment pour makambo ke liboso soki déjà bo temporiser makambo ya carburant na niveau ya likolo donc na niveau ya C nyonso pe ke bien donc so ezokende po ndeto sa boy lelo carburant matin na 5000 lelo pena bat baleli ba mama ba transport lelo sala ki te donné bon mona simalanga eza prince transport et salamité pourquoi parce que transport lelo bat ba keso ba chauffeur ba keso ba carburant 5000 francs ba boy na bango ko bula pa ba ebité ba boye sa ba mama ba futa combien ah c'est maman ni na nga futa ko banda awa tikuna ake pesa 1000 francs impossible donc so bo swingi vraiment peuple congolais par rapport à carburant et ça bien donc c'était na ngezaka na carburant bo aider biso penza bo aider peuple congolais bo aider ba chauffeur à Congo pour to tambola vraiment bien ba konza carburant bo kamawa bo kitana carburant pe bo fanda bo solo pour so to bito landa bien carburant ezo utangola carburant ezo utamboka msusu ezo ya eza na moins cher mais oya biso moko carburant ezaka toujours likolo non comprend eloko wana te carburant na biso eza likolo mais ba carburant ezo uta lufu bangola ezo ya ba oteka na moins cher mais ya biso moko peuple congolais to bénéficier nango te eza cher makasi d'abord aider biso vraiment et ça la bien ministre Hydro Kabi yoka na peuple congolais ndenga zolela yoka mbonda la RDC ndenge zobeta na ba chauffeur yoka ba chauffeur ba montard ndenge ba pesi lotoma na bango to landa bango nanu. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa n'a pas juste à toi sur le même qui est par rapport à Marambouya carburant n'engue zo matela. Par rapport à carburant n'engue zo matela. Par rapport à n'engue ba course ba ça ba transport et comme il passe si muta abimi na étranger moi me pousser mais à futara mon bon rebelle. To carburant zo matela sur base de quoi? Maman ndeti biso ana la lunde zo boye. Bana ana seti na prince munene kuna. Donc transport moto ça 500 mais carburant et mati makasi donc koto ndeza boye pour na carburant mati makasi biso bata moto kaka serrer l'équipe makasi kokanga ba moto donc aujourd'hui on li pa ba kokanga yo eza ma lwa ma esenga bon catch moi ni na mutu mikanda moto koto biso bo moi be mikanda moto za te mais obula kana la lumière transport 500 kaka carburant kola ma carburant zo mata litre carburant ndamu 3000 au bout na ngoso so mo plainte te to no so ngo mobima bongo to so mo ba 2000 ba 1500 mais lo be litre comme na 3000 ya ndambu au bout na ngo mo bout na ngo 10000 aussi c'est pas que tu limba ngo te ba kangi na moto ngo OK kuna ba mande comme ya $50 $100 moment na journée que tu boula comme moi be 4000 5000 mais si ba kangi na moto ngo donc to singa ta carburant et kita carburant qui te ko ngata na prix ngo zalaki prix na mal bosso zalaki na prix puis na ngo bosso zalaki ba 1500 litre tonda 1500 mais le litre comme 3000 ya ndambu 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 litre au bout na ngo combien 5000 10000 donc to singa ba course ya ba venir quand on a venu 1000 francs mais ko kita la luba na ko tina sebe 500 kaka ba mapulu pe yango pembeni etolaki titonoka tina suka mato suka ka awa noso mabulu bo on se mabulu kato singa ba konya mboka bate soma ba carburant na bato bazo kanga biso na nzaba bureau de o ba pekisa ko kanga biso bazo kanga biso ka ti lelo na ba moto po sanga zaki yango na mer. OK, merci vraiment papa. Montréal to continue toujours. Vraiment merci na bande konyo surtout bolanda biso ya Image Pro. Quand on a vu nos tozo continuer toujours na ba chauffeur. Bozola na chauffeur moko ndenga zo pesa avis na par rapport à ndenga somba carburant. Bonjour papa. Bonjour maman. Oh papa linga pe na pembe no na bi ko sa musala mais na ka juste na poser la question par rapport ya carburant ndenge zo matela. Ndenge bosela musala po to mata ba transport na bino to kokate. So to tuni ba raison bo pesa biso kaka carburant ya komata olobani. En tout cas concernant carburant on en a marre. Pourquoi? Bakonzambo va trouver une solution. Carburant outil aux so 2800 quelque chose. 2900 tout le barak.
du coup est comme 3300 tolo barak. Mais bazo doit payer le remonter. Peut des fois to kende na ba station ezate bazo tekate. Ba kati ko teka ba gelé soki air moko bonde bazo ngeli ko teka. Tozo to comprendre pendant que tozo kende vers les élections. Eza nini? Par contre dans le monde entier carburant zana kimia mena Kinshasa na Congo on en souffre on en a aussi marre. Na éviter ce tout ça là nini. Si vous papa na éviter place on a to lo baninta liboso bando so ba carburant na ba prix ya combien presque. Carburant est au titre aux alaba 2800 2900 francs. Mais du coup est sauté malheureusement comme 3250 229 c'est toujours 250. Développer au massif transport. Non to bouger pénalité si tu biso wa motard ah wati na sala loi nezaka ba 500 côté présence 500 donc on en souffre. To ninga pe tomati ça. Parce que tu travailles dans un modèle où tu climat ça malamuté. Selon ngai en tout cas bakonza mboka bosunga biso bosala ka télé sourd pendant que makambozo nani il y a aussi ya prix ya carburant mais toyoki son mogote. Tu sais peut-être ndenge ba ke Brazzaville ba ke ko négocier makambo carburant toyoka tamani eloko mogote nungu mogote. Do ba vandi biso be to vandi toyebite. Bazo landela mouvement carburant to bavani na bango ko na kovanda. Bango batamla ba mituka banini biso soki to bulite to ko vivre te. Ba pesi biso musala te. To débrouiller na marque na bino bas na biso basunga biso na eza concerné carburant. Pardon. Ouais. Merci madame, merci. Oh, merci papa, to continuer. Bon, surtout ça bongo eza pour un sentiment te. De ça musala oh moi no mituka au premièrement ba mo pa ba sombela biso mituka. Na ko bate ke baza mité amabe. Mais versement est comme cher. Premièrement versement comme cher. 2 carburant na moi le tout monde en carburant fallait kitaka. Mais ils ont matara de plus en plus. Nous au monde. Tout ça sur dollar mais ils ont ma transport trop qui peut m'en dollar té. Mais total la notre versement dans likolo. Pour au bout la mutuko bana tongo ti pourquoi? Au versement bon opposition ça na limba za mbongo ebele. Versement mutuko eza da 630 000. Pour vous, on a aussi sa journée pour chaque carburant à 100 000. Tout le monde a 230 000. Aux hommes, parce que vous avez parents, vous avez responsables de Bimaka, vous avez Luka. Tout le monde a foyer na biso. Donc, vous avez Luka. Alors, vous avez tout ça, vous avez effectivement limba na binelote. Il y a un moment qui a causé la hausse des prix parce que l'embouteillage peut suivre les Gimaras Nanzela. Au long il peine beaucoup de matisans de 2 heures du temps. Si vous calculez combien de tours pour cette journée, pour que vous pas au carburant, vous se retrouver Mouéniabana. Vous avez il y a un moment qui que transport pour prix normal, ils ont 1500. Mais hausse des prix de Tchara, ça attend sur 2000 ou bien 2500 parce qu'il y a un embouteillage à la macasse là. Il y a un moment qui a causé, mais l'État est absolument rambo. Bah, on met au kitchen, on va réduire moi mon carburant, hein? Bah, bon, ça peut banzela mike ba route secondaire ba fongola parce que moi to ke na kanzela moko ezate biso nyos de ville tizando eza kanzela moko bobi magasin bozi boulevard donc mi tuka nyos ko yaka vers boulevard vers magasin donc embouteillage à moi été donc on moni que zo causer ba hausse de prix l'état te la biso makambo bino bo ma ça transport par rapport à carburant ndenge zo mate oui na ba embouteillage eleki na nzela ozomona donc to linga te to souffrir peuple congolais parce que biso to za ba congolais ozomona tellement de ça congolais te mapona ko luka et que tu souffrir bango tu faire souffrir bango te ça que besoin de mapona to luka pe to se retrouver mais ce que travailler na prix normal au l'état tcha 1500 tu travailler besoin na prix wana normal ça na ba tamo be net na minute tu 1000 francs pour anine là c'est ali en tant que dimanche mais le besoin lundi bo bimaka na tongo be premier tour à tongo na haute tension bo kangami ndele zati si on recommande kuna la ville kuna en 9h tant on longa au mato kita au calcul au ça combien de tours mais du coup mon abou baba ka ça la ba 10 tours to among ebele tin boko ça ka 5 tours parce que embouteillage il est jusqu'au 5 tours wana au ça combien au ta mususu versement le cher versement 130 000 si go bino boko za combien pour que OK équiper pe liboto ticket na ndako ya moni que non mboka te ndo tambula mabe munamuna na kwena
azolinga sa nini akonza na kwenda donc fati bato mokonzi bafongola baroute secondaire baroute ya mike pour que bachauffeur baza na facilité ya kodevie banzela mosusu ozomona mama donc bameka mpe koréduire ata prix ya carburant ekita mwa moke biso mpe omonaka tokolembisa ya mama me tobulaka normal tobombaka mpe airement le prix l'état tya 1500 tokiti kutu na 1000 francs omoni tokiti na 1000 francs donc tokiti na 1000 francs boye puske tozoyede kaka toujours peuple babis oyo l'état tya batransport tomona yango su te population koma konyokwama etelemi ya boye transport eza te mpo nini mituka ekangami na mbouteillage bokozonga boye ezosenga fo bome 2500 pour que bino mpe bose retrouver donc yango moni ke ezokoze baka wana. Merci papa, bon service. Merci Peter. Papa eloni yo poko bakisa papa ndenge chauffeur no auti koloba yo poko bakisa ni. Bon, la bakisi kaka ke l'état en tout cas l'état ça makasi. Asa makasi eloko liboso ça makasi pour parce que carburant na likolo. Carburant ya na likolo. Carburant mamo sati mabo 10 litres et comme na 35 000 francs 10 litres ya carburant. 35 000 francs. Transport est cher. Non, depuis il peine il peine ville na 2000 francs ata na bête combien de tour mongo ko kaka carburant comme na mongo belé. Mongo belé, le transport est toujours cher. Mutaou ta il peine ba foutre sur 2000. Mais na souka bateau ça va course surtout ka mongo de manga belé à carburant. Moi bon ta carburant à 100 000. 100 000. Carburant à 100 000 comme les gens combien de litres. 30 000 francs, ils ont 8 litres. 30 000. Si on sortait le carburant à 100 000, tu as mis un carburant. Pour ce carburant qui tient en haut, transport peut quitter. Le problème est dans le pour moi, victoire à 2000. Zan 2000. Et en même temps, on va 3000. Tu vas tout voir. Pour le transport, il y a un carburant et le colo. Merci papa. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Papa, bolimi si qu'on a dérangement papa aura toujours ya carburant nande bo maïta transport. Bon, carburant d'abord ba congolais photo yebaki likambo carburant eza jia ba mindele. Vous comprenez? Mundele mukolo moko te akoko linga africain a évolué. D'abord biso na RDC abatebele ba éviter que premier usine à raffinerie ezande pa na biso awa sozir tebanda benga o sozir ne poka mobutu eza na mwanda ezate ke za na mpane eza bien me ba mindele basala kaka keno esala lisusu te potozo moato dépendre na ba usine na bango et pourtant chaque jour bazoko extraire pétrole na essence wana niveau mwanda mais bango tamba kena kuna bazo ya po ya kotekela biso cher mais eloko ka biso to kosenga komata carburant wana kuna toka mangote parce que eza makambo ezoya eza partout dans le monde mais biso toza nango gouvernement na biso asa la violence d'une manière ou d'une autre de façon que usine na biso ya mwanda wana ba relancer yango eza na wana mpani te ozamo eza na wana mpani te ba relancer yango e banda soko fonctionner comme ça biso moko to banda kosala essence na biso soka tozozela kaka oya kosomba ka libanda wana kuna carburant ekokoma tina ba 5000 6000 d'autres kokama ngote po ana kishasa yana 3200 comme 3500 mais ça okena bakasai kuna boye ba province mususu les litres c'est dans les 7000 ou plus il y a pris wana donc l'état a ça la partout les moyens à relancer les biso usine na biso wana po ekufa na ngote même ata faut faire la négociation avec les diables pour être usine wana et ça la lisusu. Oui, il faut que ça là. Ok, c'est ça. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, excusez vraiment pour le dérangement. Et ça juste par rapport à ma carburant. Ndenge carburant zo matin, ndenge bino moko ba chauffeur bozo matisa transport. La question ngana tout na kaya. Bon, merci beaucoup na parole bopé singai pour la déclaration ya carburant bon. Eza faute na biso ba conducteur te. Eza faute ya ba konzi na biso likolo. Voilà. Ba konzi na biso likolo ba linga kamba biso nde bien te. Et biso to mona ke carburant ezo mat. Ya on peuple a souffrir. Net na minute au magasin to mo ma magasin il peine na 4000 francs, 3500 francs. Eza peuple nda zo souffrir, nga pe na peuple.
pour nga pe na olinga intérêt na ngai intérêt na ona aluka na gagner bon nga na kolobela mingi na gouvernement parce que problème non surtout eza par rapport au gouvernement au biso o ngai nazo ko étudier par rapport de quoi gouvernement par rapport ya salaire na bango e ba ozo salaire na bango a okende a corrompre na kambi c'est mo boye on parle na système ya to ya dollar tantôt mutu mo boye azwa ka moi franc oyo pesa nga na prix ya dollar boye e ba kambi c'est ba mona bon ke ba kingani bazo corrompre bango ba matcha dollar yango mona pe ba station mingi e matcha carburant e biso pe to la te et to moni de aba baxi ka moi 200 francs 300 francs na carburant biso pe to sani to matisi ka moi 500 francs 1000 francs c'est ça ce ko ba kondi na biso ne to éviter ba lo ba ni pona dollar et to ko suka wapi ce ko c'était yo zo beta mingi za wapi pa ba kondi c'était mingi na beta pa ba kondi et pas ba kondi parce que il faut batala to zala ki wapi pe to komi wapi pe to ko zala lisu wapi parce que un peuple a souffert bino ba kondi to voter bino ndeni mboka ngo etamola bien ndeni mingi bo na lobe ape mingi bo bande ko na biso ba wewa na pesa ba faute te parce que mutu na mutu azoluka za na place na ye mais ebele a bazo souffrir ba mbouteillage so salami 2 quarts 3 quarts transport remati ozomona bon bande ko ngana ko loba boye batale ya biso ka likambo ya carburant parce que carburant to bandaka na ba 800 francs ba 1200 mais lelo carburant comme 1 litre ba 3000 yango to comme somba pe pa bande ko na biso ba Kadhafi 1 litre comme na 4000 francs to mona on carburant ngo to bénéficier na ngote eza pe ba bilo a pays na biso te ezo wuta ko wuta ezo ya ce que zo ya nyoko la biso na pays pourquoi et nyoko la biso na pays pourquoi et lo ba étranger to salela o biso mokoti pour te développer mingi na oloba na fati beto to oui azo ça ne bien ba mai to moni ba nzela to mona mais suko peuple pour vivre esenga nini pour peuple azala l'aise esenga nini c'était ça yangwana ato ko mona ba soso komi na ba 7000 10000 12000 mais soso to no soma 2500 3000 ah maman botala biso likambo na bino pe bande ko ba politicien pour yo poser na carte ya politique. Ah, merci beaucoup maman. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Bon matisi carburant. Bon à part carburant ko mata bino pe ba chauffeur. Bon matisi transport. Olingo lo bani place. Bon pour le transport ndenge carburant matina tour automatique transport transport au sala kaka ndenge to sala kaka. Mais là on est dans reconnaître tant que patriote transport ezaka déjà ko mata déjà bana kala. Ndenge soki to ndenge ba matisi carburant bo soki ba chauffeur ba bakisi prix likolo. Wana ko za ndeti motema mabe. Pour ça nous ko ba chauffeur ezani po bino bo kitsa transport faut ba sani. Bon pour to kitsa transport faut ba kitsa carburant. Pour to kitsa transport faut ba kitsa carburant. Ndenge bazo mata carburant bo transport moi kiteza te. Sponsor qui dit transport, c'est carburant qui dit. Ok, vraiment papa, merci. C'est pas le merci. Vraiment, si on est tous ici, il y a Bakwado. Tous na Bakwado, tout na bango parce que bon peut passer le carburant. Tout peut to yeba pe pa na bango. To yo capé au bon bakoloba. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, excusez vraiment, on a juste un tout par rapport au carburant parce que pour ça le carburant. Ndenge carburant zo matela, ndenge zo kendela, na epte zo mona ondeni. Bon, à propos ya carburant, ezo pesa biso vraiment passe. Parce que biso auto sala moi msala maboko ba business na biso privé. Lokola to sala la carburant. To sala ezo wala prix fixé. OK na ba pompe lelo ba 3000. Lobi oye, c'est comme ces autres tambo les autres ba prix ezo matana ba air. To yebite eza complice ya gouvernement ye moko bien ndenge nini. Okoya boye carburant 3200, okoya boye carburant 3500, okoya boye carburant 3700. Ils ont matériel de transport et matériel. Prix fixe, ils ont raté. Ils ont comme transport, prix fixe, ils ont raté. Carburant, prix fixe, ils ont raté. Il y a au moins la stabilité à prix, ils ont pété. Voire même dans le transport, voire même dans le carburant. Donc, ils ont qui est bon. Ils ont battu au juste des années. Parce que papa, par rapport au carburant de Boandé, la carburant, on a pris mini. Les lopes na carburant, on a pris son dernier. Carburant, net essence, on a 2200. 2200. Essence 2200, mazout 2150. Mais pour le moment,
essence c'est ça 3750 dans 1 litre de 3250 à 3750 ils ont eu déjà moins augmentation moya moké. Merci papa parce que le nyo kolo bana bakonti par rapport à carburant zo mataba ça nini basolo on de lengeni parce que côté là carburant ya awa ezana moins cher mais sur l'année li carburant zo utabangola ezo ya na prix membre donc na habité. Bon pona bakonzi baza ba papa na biso mais c'est comme si te loba te lemba pona bakonzi te lemba. Oh nyonso bino botambola ba journaliste bozomona passe na ba moi bokisa ba reportage po bango bayoka. Mais c'est comme si bango bayoka raté. C'est comme si bango bayoka raté. Toza suna concert opesa bango te. Totikela concert na bango nyonso yemo nzamba sunga bango. Po biso si te lemba na biso. Merci vraiment papa. Merci Peter Mbedi. To continue. Bonjour. Maman excusez vraiment pour le dérangement pour esi kozoteka. Ezaka juste par rapport au transport. Pour bobi maracha ki tongo ko ko somba biloko bo matara transport. Ne transport ezaka ko mat. Et là on ni ni o bakisi la biso par rapport au transport eza. Bon biso bato teka to se trouver te. Toke matagi bala na ko somba biloko pona ko zonga a esa biso pasi. Transport na bango to yeba te o juste ndenge nini. Transport na tongo to za comment la Delvo Zandu. Mon a 2500. Un bon biso bata Delvo to kitara. Matagi bala Delvo. Ba bombe 2000. Bon matin 2000. Bon 11h 12h transport comme 1500. Donc on a prix fixité. En tout cas pour le transport en tout cas tu dois souffrir ma casse. Si biso bata roteka biso ba parents. Tu dois souffrir ma casse. En tout cas tel biso likamboyo. So n'est par rapport à ma transport je ne sais pas toi condamné ba chauffeur toi condamné ba bateka carburant. C'est ça le problème. Pour l'angala zomona ba chauffeur ba saka so ba kuti embouteillage ezali. Oyo quand il peine ngula embouteillage ezali transport mati. Il faut pas qu'il y ait comme un Delvo, comme Liboulou 1000 francs. Ah! Pour la nini, à cause il y a tracasserie d'embouteillage. On m'a dit que le transport n'a pas beaucoup. Et ça n'est bongo. Ceux qui ont dit qu'il y a un embouteillage, je me suis dit que triangle. Pour il y a tout ça, même si je suis triangle à force de transport. Bon, et là, on a ligne sur la bague, ça le sous-sous. Pour et là, on a un transport. On a un chauffeur, on a un tout le monde a un demi-terrain, on a un CPA, on a un boutou, 21h, 6h et 6h. Si on a un passe, ma casse. Si on a un transport, on passe pensa. En tout cas, merci vraiment, maman. Merci pour nous répondre à Bisso. Tout continue, non? Vraiment, maintenant, on a pas chauffeur. Si on a vraiment et pas un bateau, kaka, carburant. Ndé bon on a terminé messa ya carburant, na ina sola mukena papa à répondre à Bisso. Pour y pas te kango, à répondre à Bisso papa ndenga sombelara, na ndenge komel. Bonjour papa. Bonjour maman. Ah papa excusez-moi vraiment pour na kié pena messa no pena déranger ma casse. Donc ils ont juste ko yebisa Bisso. Ndenge ba montant ba chauffeur ba leli ba bi bote ka carburant cher. Bon matisi carburant papa ndenge zalaki na lelo vraiment bazo ko kalisute pourquoi bon maïta ba carburant. Bon, au moni biso zo matisi des asko bango ba kontina biso. Et là au moins que ça la niveau mboka na biso ah ba produit na mwanda ah ezo yaka et puis c'est pesant na kata mboka na biso moko. Mais tu comprends te bazo mata pour ceux qui pona nini so pona le kwana ezo pesa même biso passe. Même biso ba tozo teka. Tant que 2500 tu vas dire que se trouver normal. Mais la minute on est comme 3225 voilà pour biso peut-être 3500. Pour toi on a 25 francs na likolo. Ndomoni le kwana ezo pesa biso passe. Ba konzi ba mekana ko sola bien ba luka moyen ba kita. Pour ça biloko za na kata mboka na biso mo. Le lot tozo mona ba carburant monsieur zo uta louf. Tant que les autres côtés sont moins chers par rapport aux autres qui sont à Katamboka, ils ont payé ça passe. Et là, on a besoin de moyens de vendre, de solo là, de moyens de quitter, de ça peine na prix n'engagé ça là qui pour se trouver ah, toujours tant que ça bana, toujours faire la paix banda. Hein et que ça madame monsieur qui va quitter pendant prix. Pour comment nous allons sur na moi 5000. Moi 5000 bi que n'engagé na obi na transport na ko kende na ko zonga. Na tika la tana 1000 francs à 2000. Mais comment na 5000 francs nous et que na transport ni ba chauffeur peut battre hausse de prix ba mati pe prix na bon pona nini ba lo ba ni carburant et bati ce que tozo battre carburant ils ont mata pona nini
bango nde baza bakonzi na biso tovotaki bango tolingai bango tokozala binemi mpo na bango te baza mpo na biso bango nde bazokanga bape mboka ome banyokola biso te banyokola biso te toluka tosolola bakitisa prix ezala ndenge ezalaki ata ba 2500 biso mpe tomeka kosetrouve bachauffeur mpe basepela. Papa, si on a bien carburant, on a laissé la robe, on a laissé la robe. Si on n'a pas de différence par rapport au carburant et à l'ouf. Donc, on rappelle vraiment carburant et l'ouf n'est biso. Et ça a une différence, moi, qui est place ou bon, carburant et à l'ouf, tu peux dire que la différence est et bien normalement les carburants ne se bima. Te wana za lukuta papa, mama nanga ba kosa. Carburant mara ndenge carburant ne se bima mais ezana batu mususu na makambo na bango ndenge toyoka na moni te likambo na koloba o na moni mais toyoka ke bazwi moi soki moi matière musu basangisi na kati po evimba mais neti biso tolinga biloko na biso so même na ba station toyeko tsana mesa tozoteka yango moni pe tozana moi clientèle na biso ebele a tolinga biso ya lufu na pe et puis prix na ngweza na c'est po ezo uta libanda babiloko libanda même les autres zomona babiloko mingi komona ezouta libanda mboka ezokota eza moins cher par rapport eloko kuti ezosala makati na mboka na biso mboka biloko ezopesa biso passe bakonzi bamekana kotala likambo wana vraiment tosunga mokonzi ya mboka. Merci papa vraiment ce qu'on a tout na point nini carburant na biso eza na to ya likolo mais oya lufu oya ngola eza na se point ni yango nde likambo biso ce que tozomituna mère yango tozomituna mama nanga toyebite bakonzi na biso siko faut bavanda basola ba résoudre des problèmes wana pona nini ezomata pona nini yango bango nde kuna fo bavanda basolola et puis biso toyoka suite na bango nde kozala malamu neti normalement ministre na biso ya hydrocarbure Didi Buni nda tali makamno sa carburant fa solola jamais batu mususu to le makamno so etali yende ya carburant na mutu na ye yende apesa prix à bien to solola bavanda basolola pourquoi ya libande ezoyaka na prix assez oya awa la pricolo. Faut avant d'avoir solo. Avant d'avoir solo la maman nangai. Et vous amala muso ba solo li biso peto ko sepela, ba ko ba sepela. Merci. Merci vraiment réel Peter Mbedi. O kindenge papa lobby, to continuer to tuna suba kususu ko e sala bien. Merci. Papa, nalika juste na tuno papa mama carburant. Ne carburant eza ko mata. Ne bando somba na kala, na ko somba ya lelo. Pour ba chauffeur à moto ba olela ba chauffeur à moto ba mettre ba prix pour na bino na habiter sokolo ba bon wana bano so carburant na 82000 siko komi na 89000 siko na bano ta kana prix wana ezaka na prix wana kaka na bano so na 82000 mais siko ezana 89000 ezaka na prix wana kana bano so kaka so yo bando so mbakana piane matite kitina mo et mati siko na 89000 la bando so na 82 siko komi na 89000 mais bouteille note kaka na 3000 francs na prix wana kaka mais yo te kanoka bouteille 3000 francs ça veut dire ka sokolo ba pona bato ba tekela bino ba carburant po batebe ba olela mari yo le liming te me bat baza ba olela kolo bani bon wana ngape na uchaka na likolo na masaka prix kaka na 500 na masaka 500 francs kaka et ça lui 3500 merci vraiment papa et puis tam sana moi caméra papa kuna bonjour papa. Bonjour maman. Vraiment papa tu écoutes au te sala non musala mais tu ka to déranger papa o ya carburant ndenge carburant zo matela pa l'attend liboso bondo so ba carburant bien mais lelo carburant beaucoup mo so mabe en plus bon mati c'est sous transport n'habite papa non problème eza bisote nde tomati transport problème eza nde ya carburant façon e mateli nde zo sala ke bisope tomati transport liboso to bando somba carburant ezalaki na prix moko ya bien ya se mais na minute ekomi soki ozwi 6000 francs okeye na station pour somba essence batiela yo 1 litre et demi or kala bando ozala 2 litres nde eloko esali ke biso mpe tomatisa mwa transport mwana parce que soki omatisi te okobanda osalelaka carburant ya pamba loko yo omatisi carburant papa one carburant eza ya komata elo nini yo oloba na bakonzi batekaka bacarburant non problème eza tozosengaka l'état il faut atalela biso likambo ya carburant il faut ekita problème eza ya carburant eza ya dollar ndenge dollar emati yango esali mpe carburant emata soki bakonzi na biso bakitisi
$, carburant mpe ekokita nango. Non, soki carburant ekiti tozongisa na biso transport normal ekozonga nango sans problème. Ouais. Merci maman. Merci Peter Mbele. Bonjour. Bonjour. Maman bolimbisima mukie pona par rapport à ndene déranger esika ya certains na musala ezaka juste pona ma carburant. Donc tonga toye bande lolenge carburant ezo matela na bino ba chauffeur nde bozo matisa transport passion bozo pesa peuple congolais na habité. Bon, licenciement baloba ke bitumba banzo kumatisi muteyo kaka pasi. Ozo yoka parce que ce total wa ministre nyoso tuna ba généraux mutasomba ka carburant zalaka te. Bango nyoso tu bazwa carburant ya ufele. Yango moni baloba ke bitumba banzo ku matiti muteyo kaka pasi. Sali pasi nyoso tu eza pona biso population. Eza na ministre mon côté azo sentir pasi wana. Hein? Eza na ministre mon côté azo sentir pasi wana o ezoleka pona makambo ya carburant parce que tous les ministres bapesa ka carburant ufele. Général nyoso to azala carburant ofele, député nyoso to ofele. Donc passe ya carburant komata eza passe na biso petit peuple nde tozo souffrir. Donc ba konzona nyoso bango batalaka intérêt ya population te batalaka intérêt na bango. Mukolo ba kozwa te ya ko raisonner pour intérêt ya population ne mukolo Congo ekotombo mwa. Mais lokola nano bazwi te ya kotala intérêt na biso te eza passe po Congo imata. Eza ka bango nde ba mwataka. Donc parce que makambo ya carburant na olela toujours kaka Fati Béton. En tout cas, vraiment, on a fait ça, moi, communication, et puis moi, et là, moi, à Fati Béton, pas mal, ça, ozo collaborer na bango, bazo linga musala na yotambola bien te. Ozana droit ya kolongola ministre, moko na moko, oyo côté na ezo simbate longola ye. Po oyo oza wana pona koltala mutute obe kamari na obe nini, te oza wana ne faut saler la peuple. Lokola yo moko lobi ke okomisa biso na niveau moko ya bien, nengo bandi makambo. Donc quoi oyo monique non ministre songolo mpanzi na population zo de la longola ye na musala oza doit va na kawana te donc yo zo ndima bato bazo soutenir yo na maloba te mais na ba action na misala donc na quoi o monique ministre songolo mpanzi na bato wa olela longola ye azo kokate ministre pakala kwene soko sala tami bale misato ba o ba otikala ba ko changer mais lokola yo pozo sala ngote mukonza mboka yango monique biso ba petit peu tozo de la ngonga nyonso tout mon kondi donc sunga luka solution to komi makama carburant ndenge mati awa transport eza kutu compliqué parce que mutu surtout total kana calcul tozalaki na 2000 francs tolongo na 2000 fois to komi na 2500 tolongo na 2500 to komi na 3000 lelo to komi na 3200 donc ça dit que totia que essence na ba calcul so na tiaki moi 2 litres na bi que 2 litres o ekopesa nga ota mais lelo isusu mbongo ya 2 litres longo isusu mbongo wana emati donc ça dit même population pe koto transport ezo mata kutango transport ezo mata air nyoso wana et siko pas nyoso wana ezongela nani ezongela ka numéro 1 ya mboka siko ba hotela sous ministre ya carburant te ba kongo tamba moko likolo kuna mukonza mboka yango mona pesa communication pa ya Fati Beto papa tokoma na ba élection population nyoso toza na sima nayo mais bato zo collaborer na bango baza na sima nayo te ya mutema mais baza na sima nayo na maloba parce que so baza na sima nayo na mutema mais bazo changer ngai lo na kolo baka ya ngwana Fati Beto bato yo sala na bango baza na sima nayo te bazana simana opona maloba parce que lelo za numéro 1 ya mboka donc pona ba action ya misala bazo soutenir ata mukete en tout cas lelo na kolo baka yango wana okay. Merci vraiment Peter. Donc naza wana toujours na bino na continuer toujours kolanda ba montar ba chauffeur ami tukato e ba par rapport ndenge carburant ezokende ndenge matata ezokoma na transport donc mikolo peut transport moyen ezate maintenant bando so bonka moko pour tout comprendre pourquoi carburant mati pourquoi carburant na transport ezokoma matata boy. Bonjour papa. Bonjour maman. Vraiment papa lelo na yesu pembe na yo na ye vraiment pona tout na juste par rapport à makamba carburant toyo ka pa toujours ka carburant comme cher makasi carburant mati boso maso carburant ndenge zaki liboso te no linga na yeba clairci biso non pourquoi carburant mati pourquoi boso mbali sou bongo te. Merci maman pour la question na yo na moni biso to sa ka transport soki to komi surtout na ba pompe essence ba l'accès biso ka ke au moins ndenge affiché. Ça fait Isaki Liboso que sommes à 2850 et comme à 3000 bref na 3000 francs va pomper. Après
les semaines passées, tu commis on a matin à 3250. Tu comprends répéter na tuni. Et c'est matin pour nani ba ko tuna bisote ko tunande ba kunzi. Na mo kunzi na ina okuta na ye. Na sombika na 3250. Na commis na Kitambo magasin, na ko sombe sou même total wana. Eza na côté ya hôpital ya Kitambo. Na tuni kuna ono 3500. Alors on paye toujours à 3500. Donc liboso bondo so on a 3000. 3000 francs OK. De les débits carburé banda. Non, et banda na 2850. Hein? Et là il bozo 2500. Aussi 1 litre. Et maintenant 2850. Tu bando zo 1 litre toujours. Après et maintenant na 2850 on a to bando pesa ka 3000 francs pas 850 na examen passe. Alors to pesa ka 3000 francs va pesi biso. Lobia wande ko koma 3250. Tu comprends? Nini esa cause ya carburant et matana ba niveau. Wana au moins kotuna bango mo kuna place bazo somba bazo sabiso kuna pe mati au dollar et mati alors ba on peut ba mati si to comprendre kana sens ya dollar donc ils ont un compte à dollar c'est ça non si on peut pas né carburant mati dollar et mati bino pe transport pour na ebike a kolongwa lalu tina comme na lalu ya plikolo eza na ka 500 na ebite bino pe mati biso to mati cité ata so fandi siko to me maka na 500 francs toujours si on zo gagner ni le mati et loko moko te ba onde ba zo biso to zo eloko moko te ah to sa ka lalu 500 francs. Okay. Attends, mais maman na bana mi balé, c'est toujours 500 francs du colo. Merci vraiment papa. Bon tu kolanda ndenge papa lobby, abi bango ba matisi transporter. Bango moto na bango ezaka ka 500 wana eza pona ye. Pona batu mususu eza nango même oui papa. Oui, pona batu mususu moto na moto azo pesa prix selon place où il y a sombi carburant na ye. So amozo net au sombi na 3500. Mais so me na 500 okozo toujours 3500 wana. Alors ce qui a monique awa ezo simbate abimi ne libanda papa ndo me mata na 1000 francs pour récupérer mbongo ne wana. Vraiment merci papa. Papa ce qu'on reproche nous koki au sala. To lisungini ni yoko koki senga par rapport et pas ba kondia mboka par rapport à mama ba carburant. OK, ministre ya transport a landela makambo wana. Prier que zonga ezala ndenge ezalaki po moto comme pesa prix à travers ndenge azosomba carburant place azozwa. Alors ba konzi balandela makambo na carburant kitapo population pe azozwa mbongo na pasi. Azozwa awa lokwa kitamba sali 3000 francs monique yesa mo pasi. Ba konzi balandela biso makambo wana. To zonga ndenge ezalaki prix ndenge ezalaki mais sinon biso na la ezaka toujours 500 francs moto na moto asomba selon place asombi wana. OK papa merci vraiment Peter Mbedi les grands caméramen na lelo forme on veut. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africaine. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba kango kitoko. Okanisa suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pona bino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. L'homme du pétage. Et puis, on a son animé, c'est que l'on a
FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passante ni a commis sur 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928.